Tokotala CGTV, mama CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Tokotala mama na papa CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bonsoir, ça dépend à l'heure que vous allez nous suivre en direct. Il y a Congo Gold Télévision. Chaîne modernité, exactement chaîne la chaîne Babi Toza a vraiment Congo Gold Télévision face au Kinois. Babi mission tout sauf rien méta immortel face au Kinois. Nous tous sur le mais comment c'est une station il y a confirmément sur le niveau global. Nous pouvons déjà comment pas à télévision. Vraiment caméraman là ce soir pour ça na bonjour papa. Papa comment on a ni papa confinement. En fait, confinement, c'est qu'on doit retenir là aussi. Confinement, c'est quelque chose d'empêcher la dispersion en quantité. Il y a un mot qui là en confinement, on ne va pas éviter quantité à problème, soit malade, soit quelque sorte mauvais et affecté. On va dire si nous sommes dans un confinement. Donc, le confinement, c'est le quoi pour battre, pour bomber, pour tout le monde pour éviter les problèmes. Donc, c'est ça. Ok, merci. Tout pour ça, moi, ok. Je suis bandé comme ceci. Tout pour ça, il faut pour moi dérangement. Comme on a dit, pas Clarisse n'a pas tard. Ok, merci. Donc, tu vas confirmer. Bumi comme tu as été mis à la porte, on va donc on a donc non on a dans le besoin on est TV donc façon de qui m'a casse donc on a quoi pour le baïsaka qui non pendant un pour éviter les maladies parce que non restez chez vous donc restez chez vous donc cela veut dire pour inviter malade de coronavirus na mboka na biso donc on monique non batie mon wana o uti kolobana malgré je pense pas que non je peux avoir si tu peux répéter confirmément wana donc cela veut dire que non restez chez vous pour na ko inviter ba maladie mususu oyeye na kati ya mboka na biso coronavirus yango balobi que non restez chez vous pour que ne pas batouter ou inviter yango lobi confirmément restez chez vous. Ok, merci. Bonjour maman. Comment on a dit? Ouais, je me présente les vrais Kidoma, l'artiste. Ok, l'artiste. Moi, là, comme ok, merci, bien. Donc, tu n'as pas juste confinement. Et la confinement. Bon, confinement, on est en français. On est en français, mais on est en lingala par rapport à la ligne au bas de la direction. Confinement, on a dit que la lingala donc komikanga donc bakangio c'est confiné pardon bakangio mais ça pour ça moi liboso par rapport à malgré les awana confinement et omikangi donc ba bloqué quelque part pour na éviter ba maramususu oyo bazoboya po yela donc c'est un peu ça confinement on a en français la langue les amis komikanga donc balandi na biso baolanda biso oyo bazali koyeba signification nango elingi koloba ke komikanga oui komikanga donc babloqué na endroit moko boye ke bapesa limite quoi ke limite moko obima te okosala boye te donc baconfine merci mingi na balandi nyonso bazolanda biso vraiment merci na bino ndenge bozalaki kolanda biso mebandeki kokomi na biso na suka babi restez toujours branché sur Congo Gold Télévision. Merci mingi
na bino nyonso bolandaki biso na ebandeli mpe tokomi na biso na suka ya rubrique na biso tozala yango alekongolais donc sisi na biso yango nde koyebaki babi lelo tomo tozalaki na elaki définition ya moko oyo confinement so ezoba nini vraiment boyoki ndenge nini bakongolais balobi boyoki ndenge nini ya interprete yango boyoki ndenge bapesi ya version ya bango par rapport à ndenge bango bazozela nde bazoyokela mwana na matoi na bango nde ezosone nde mona moto azalaki wana mpona korépondre boyoki vraiment bandeko basi bandeko mibali ndeni balobi bapesi définition nango d'après bango nde bazorésumé donc na kati na bango mpe toza na bakoo bapesi bavrai réponse na kati na bango mpe toza na bakoo mpe donc toyebi te soki tobenga ngo nini moi tobenga ngo bulu ekete po ya biso eza bulu ekete vraiment babi restez toujours branchés sur votre chaîne Congo Gold Congo Gold télévision yango nde makambo babi totikala jamais Congo Gold komatisa bino toujours likolo. Vraiment merci na bien abonné nyonso ya Congo Gold télévision. Merci aussi à la patron ya Congo Gold télévision. Na biso ba merci mingi vraiment pour la confiance aux autres continuer toujours pour SLSO. Restez toujours branchés sur votre chaîne. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, ma maman, CGTV, ma papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala, ma maman, na papa.